Fatima dans Canada. Moi j'ai formule pour tout. Le Fongoli Denise pour le 10 mars. Ezo senga kaka liputa mbiliabe la loba liputa ezali ebele mais balobaka nini etangele nde keseni. Eza 5e édition ya ba mama bosembo. Yango tozo benga bino eza journée 40. Le 10 mars nde makambo, le 10 mars 2023 nde makambo. Babi mama kanga liputa. Kanga liputa mama kozanga te rendez-vous à ne pas manquer. Ba mama bosembo, ba mama avenir. Basa kosela biso soirée mo kitoko bozanga te ba mama boya. Bo bana ba papa boya na ba papa. Liputa nde, babi liputa nde makambo. Babi c'est la beauté d'une femme. Le 10 mars 2023, journée internationale des droits de la femme. Mokolana mama liputa. Tala kaka. Soirée zaka moko mukolo liputa nde makambo. Tala niveau. Siméon Solo, Braddock de Sarcelles, Yves Chouini, Erjimbo le Camer. Le 10 mars, vraiment, tous en a besoin de bino. Tous en a besoin de soutien pour les qui soutient exactement. Les bons moko et ça la kilo té. Toi on a besoin de bino boye belé parce que toi on a besoin €1 na bino. Pour biso peto que nous pesa €1 quelque part. De toi on a besoin ya mutunyo tout association tout même aux associations te yaka. Sauf aux la jote yaka quand on se retrouver. Soirée événement mon n'est pas. Des événements n'est pas. Maman me sait toujours le coup. Mon espace. Je te regarde là qui ça. Espace avenue Diambo. Place Tokozala les 10. Balobi boya ebele le 10 mars événement sera moko ya ba mama bosembo ya ba mama d'avenir. Love bling les bisous. Ya bienda za nzambe ya musique. Au moins que nzamba za likola Jésus. Ngana yeba mise mon na Congo. Ou aleki tous les ministères congolais. Oza numéro 1. Oza number 1. Ok, bah vie mususu ba complexé na ye. 2023 oyo concerné. Mais lelo fali pour pas banda bani carrière na 2007 lelo 17 ans. Aboti bana moi n'a pas eu diplôme qui pour première G1. Bango sikoyo basali nini na ma musique congolais. Pour na nini kara internet ko mara komba fali. Les pommes mutazo a succès na base. Il fallait pourquoi pas saccager na ndako ebele ya fonctionnaire bazana ba 600,000 ba lukango. Mais président tali na mutema malamu na ko aider ba jeune na vision za na ngote ba jeune ba buni pona mboka bazwa la. Mais ezana ba jeune oyo bazo finisa kombo ya président de la République. Ezana ba jeune oyo ba yependa ke ko détruire comme président de la République. Ba combattant ba ki komila ba ya le pang ese parce fallait répéter awa. Première parcelle, dans le pan où il y a deuxième pan où il y a locataire. Parce qu'il fallait avant la résidence, il fallait avoir résidence, il fallait avoir parce qu'il fallait arrêter taka. Ils ont une place à la locataire. MJTV, Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo. Sambara, Golima Zapata, vraiment bon s'abonner. Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo. Sambara, Golima Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata. Mami, Wanza. Dani Timanga, vrai non, vrai tanta sur la bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Salut très chers internautes et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission
autant couleur alelo ekoti na kati ba ndako na bino ekoti na kati ba bureau na bino na kati ba salle de bain na bino kande na lobaka mais lelo vraiment na zanga mon côté na za pembeni na nga na invité na nga na vraiment ndeto robeta vraiment masolo ozo leka masolo ya artiste na biso Fally Ipupa Dicap la merveille na vraiment to développer masolo ndenge nini batu baza koloba parce que ba rumeur réseau circuler ebele sans plus tarder Olivier Loango soko ko balancer les biso clip soko ko balancer biso clip na biso il y a MJ Télévision pour se pesa yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja. Professeur, docteur, Yadima dans Canada. Moi j'ai formule pour tout. Le fungoli Denise pour la lundi mars. Ezo senga kaka liputa mbiliabela loba liputa ezali ebele mais balobaka nini etangele ndeke seni. Eza 5e édition ya ba mama bosembo. Yango tozo benga bino eza journée 40. Le 10 mars nde makambo, le 10 mars 2023 nde makambo, babi mama Kangali Puta mama kozanga te rendez-vous wana à ne pas manquer ba mama bosembo ba mama avenir. Baza ko sele biso soirée mo kitoko bozanga te ba mama boya. Bo baza ba papa boya na ba papa, Liputa nde, babi Liputa nde makambo. Babi c'est la beauté d'une femme. Le 10 mars 2023, journée internationale des droits de la femme. Mokolana mama Liputa. Tala kaka. Soirée zaka moko mukolo Liputa nde makambo. Tala niveau. Siméon Solo, Braddock de Sarcelles, Yves Chouinine, Erjimbo le Camer. Le 10 mars, vraiment, tous on a besoin d'un bino. Tous on a besoin de soutien pour les soutien exact. Liboko moko et ça la kilote. Toi on a besoin d'un bino pour belé parce que toi on a besoin €1 na bino. Pour biso peto que nous pesa €1 quelque part. Donc toi on a besoin ya mutu tout association tout même aux associations te yaka. Sauf aux on a te yaka quand on se retrouver. Soirée événement monene n'est pas des événements n'est pas. Maman mosembo toujours le coup. Bon espace. Tout le gâteau là qui ça. Espace avenue Diambo. Là c'est pour ça les 10. Balobi boya ebele le 10 mars événement sera moko ya ba mama bosembo ya ba mama d'avenir. Allez bisous. De retour sur ces plateaux de haute en couleur quand on a annoncé qu'il nazanga mon côté nazana invité nanga aza moko parmi ba warriors nos préférés beaucoup plus yemo konde à se présenter. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour Nayo. Bandeko bazolanda yo soko ko se présenter bayeba o lisusu. Bayebi déjà général état-major ya ba warrior la bouche autorisée à Fally Ipupa warrior volontaire et so ba moni déjà na bi ba tous les warriors so bazana en Afrique pe libana ya mboka et na monde bon na pesi ba mbota trop bo s'abonner bo aimer miso bo sala randi na ebisa rabino parce que et o izasko la main d'or ta bo mona nga bo sepela déjà parce que so nga na ye ezala oui ça nous mambo za ya solo puis après quoi et na pesi pe moko le King Aigle Marabia le remplaçant de Jésus le numéro 1 le fantastique le Mosesimo les trois Faras c'est le moté manana ketchup et Bafana la pesi victime mambo te ba 50 balondo et ba mettre tout ba mission na biso tout na pesi ba mbota trop. Voilà, le message est lancé car le chef d'état-major, général d'état-major, Abibo s'abonner, Yo pe na nous s'abonner, occasion où aimer ma vidéo na biso et puis partager et que ça la vraiment bien. Général d'état-major, na zoni et panayo. Fally Ipupa azana ba actualité belé tout le monde premièrement na banda na FIFA Fally Ipupa azaki parmi d'invités à FIFA parce que FIFA ebimisa qui meilleur joueur il y a année 2022 réaction na yo en tant que warrior comment na Fally Ipupa pembeni ya ba footballeur ya minene Fally Ipupa pe na katswana et ça qui yo comment mais Aza numéro 1 Aza number 1 Fally Ipupa de King parce que mutalita on a vu ça remplacer à Jésus. Remplaçant Jésus. Oui, il a remplacé Michael Jackson, il a Moïse parce que Moni et Nzambatina Moïse habite ça bana Israël.
na boumbu tout ça c'est que boumbu ya Congo na Afrique ezali pour la musique muto a défendre ngwa te muto ko pesa ngo sens azate muto piango valeur ate esengaki nzambe ati na livre moko ya na Israël fallait que nous ozwango et ni omoni il fallait pour pas remplacer ya Jésus Moïse a musique ya Afrique pe ya monde et lelo za ba fierté faire obeta fallait pour maboko omoni lelo biso ba congolais to wana ki mutema mabe moi trop toni manarate. Dans l'époque, il y avait 20 tonnes, les rois de la forêt, on a beaucoup de fleurs parce que ça allait au sale. À l'époque, il y avait Félix Soazé, quoi, Papa Wemba, tout ça allait au sale. Mais comme l'époque, il y a Mouto Azali remplacer Jésus, remplacer Michael Jackson, c'est fallait pour pas. Bino Mobozo Mona. Donc, il fallait pas. Azar remplaçant Jésus-Christ. Mais un artiste, Kofi Olomide, il y a bien dans Zambé à musique. Au moins, tu as un Zamba Zalikola Jésus. Quand il y a un ministère au Congo, ou avec tous les ministères congolais, ou à numéro 1, ou à number 1, ou qui va vivre monsieur va complexer naïe, ou qui va ana jaloux moi trop. Ce qu'il fallait pour comparer nan. Sauf que dans 10 minutes tu vends tout temps à des bons. Bate okotangela na kombo a devie wana obi baza jaloux envers Fally baza na bo bat bayebi ba film suba vanda na ba Belleville ba film suba vanda na ba Montfleury ba film suba vanda na ba wanda na Belleville na moi déjà JB na Montfleury na moi déjà Kofi Olomide bongo wana muto lobi na ebite ponga pe na yebi na tenko ma misente na lobi kaka o za ba mise bazala kuna pe belé mais na lobi kaka oui au toucher c'est que ça ouais c'est ça. Les Fally pour pas number 1 les lois pour wana et si les Lionel Messi qui va trophée ti va bissi mamba coupe du monde après Fally pour pas président de la République Mikolo Babinga Fally pour pas musicien présidentiel il y a France et au mokili momba déjà et baebi yango président de la République il y a France pour inviter ndeko réaction emno ba warrior tabo teli que côté FIFA Fally pour pas azaki parmi ba invitana bien que bande comme babi Fally soka azaki parmi ba invité ya soirée au FIFA et organisaki ezapo DJ Drogba azawana siko côté msu totali susu Fally pour pas na Champs-Élysées yena président Macron bino ba warrior tombo mona biloko wana ezo sa bino koma bamsu ba bande msu babi o te Fally pour pas azana ema welisa ye musane yango wana ai welela akaba nini so ya za président de la République invité bango pe baye bana ba DJ Drogba baye bana ba Samuel Eto'o bango pe baye bana na ba ya Touré bazo bana ba ya Touré te pour baye bolo ba français te pour baye pe ko komate pour pe ba pe na succès te ozompa Fally pour ouais la relo te succès na yende batu bazoya ozomona président de la République ya France OK batu lelo so tozotanga ba président de la République batu OK babangaka président de la République de France a invité Aigle Fally pour pas du Cap la merveille atali que na invité artiste ou ça la fierté Afrique pe libana ya mboka OK akoki ko loba likambo batu baroyoka siko rencontre ya Fally pour pana Emmanuel Macron objectif na ngwe zaki vraiment mais yango na zo betati ya zo ya asa la tourner dans 4 Afrique pour France ils en a besoin et collaborer et ça va sangana sous na ba pays africain et bas à la même morale bas na ba idée moi bien obongisa pe maramu Afrique ya obongisa pe maman maramu belé atali siko na Congo trop benga na Afrique abayoki na nani atali en Afrique yana mutu mo ke soit lobby lobana oui na Nigeria na Sénégal na Bangui na Guinée na Mali na Angola na Brazzaville ba oyoki la Fally ndabi Fally pour pas inviter après ça vani liboso avani bina liboso tant ba sisi wana ki ba kenaki siko na palais royal oko solo la OK moi ça présent azolela azondimatabi non Fally pour pas qui t'a montré chanter comme ça parce que tu as fait qui t'a montré chanter comme ça parce que j'ai écouté l'album de Formule 7 non surtout les chansons de Bibi Bibi de la Renta la Renta moi ça président de la République de la France azolo bayao ziko yo kolobani yo ziko kolobani bayemba bango wapi album na bango ebimi nana oyimba bango nana yebi bango Fally pour pas tous à la fière biso ba congolais yo robetela ta maboko akeli boso so boleki TV coup de chapeau na Aigle Fally pour pas et on longola bango pe bazate
Bon bakasa nde baleka TV baboya fali nde basala ba bloc wana tout mukolo kolongola qui pète à aigle tie mupandi couronne roi tie mupandi avandi suka bandi ko taquer bango na bi ba orchestre ko kufa na ba leader na ba obeta sous musique asala ngo soutien parce que na niveau fala komela ko répondre ministère congolais moroti ba répondre à bango za biso ba wario d'abord la bouche autorisée général état major na lo bara soki mutaye TV ko finga fali na 10h05 10h 8 minutes ngana oya wana ngana oyo fingo te mais là on rappelle nous on a faux chanteur ndingo yebanité na Afrique ba mise congolais ba betara na Brazza Angola ba kina wana o bino bomu na wana o baloba toza ba grand chanteur to beta ba odemba tout ça 2022 ata 10 concerts à Pamba en Afrique ba betide 2021 même 2022 2023 oyo concert en mais lelo fali pour pas banda bani carrière na 2007 lelo 17 ans aboti bana moi on n'a pas eu diplôme qui pour première G1 bango sikoyo basali nini na ma musique congolais pour na nini car internet ko mara kumba fali les pommes mutas wa succès na base il fallait critiquer fali il fallait affinga fali obike ma présente Mimi Chike va mi check na PC Mboti na Paris et na Bruno Dengol le président Bruno Dengol na président Yayous président Yayous ba waro na PC ba Mboti bisika babi la medo kulanda bangote non ngala landa bangote mais na ya kana TV ko lebisa bango kaki époque oyo eza époque ya fali to betela muninga maboko parce que on a la fierté ya mboka to ça na 2022 awa album yana de bima ke kanga ki Afrique yati nzemo misi na misi kanga Afrique ezati to misi formi cette beti bat la 2022 to roti 2023 ti lelo formi cette tu ozomona TikTok ikoma ya fali internet ikoma ya fali zanto na moi mukesima pour la moi soulever vraiment point mot très important obi formi cette ezobeta ma partout ko le kaba album ya ba artiste nyonso mais côté msu Koffi Olomide na émission boso na politique abaki ezana ba artiste msusu ba koma ofuta ba DJ ba mbo ba pesa ba DJ ba mbongo po ba beta ka ba album na ba ezana vemo bekuta mukolo makasi vemo mukolo makasi auto mis album esimbité abengisi ba finyo sur TikTok abengisi ba veno sur TikTok wana chrétien Koffi Olomide na tanga no tanga koma mutu te na sale minga na tanga koma mutu pa komo ya fali parce que na yebi mise congolais moko mais na yebi ba mise congolais o ba osa musique ya bien bazali mais ba miso na yebi ba ngote vemo ba mukolo makasi mukolo bina makasi ya mukolo makasi penda vous comprenez auti kofuta ba fie ba ya tikote ya ba TikTok ya ba $100 pour ba sa ele ba vidéo pour ba mona kinze ba nzembo lezo beta wala pour ça ina analyse tala fala za na droite ya ofuta ba DJ mbongo nga dernièrement na bimangi na zaki na compte boîte mon compte wana na koti bola kuti bato ba l'autre là ba vandi musique na bango zo beta te banda ba wanda obeta fali ba ke ko convaincre DJ ba pia DJ na 50 bi nga 50 ba pia nga $50 pourquoi bon va beta parce que DJ bozo $50 pour fali déjà les sacs quoi beta na bien so ki na compte be carré pa ya boss keke so ki na rotane pa beda chou so ki na nini na ba kermesse na biso bénéfice n'est pas au dit les manzara moi si nzambi avec Élysée beaucoup taper mbote okina ba chetemba nisika fallait zo beta siko yebisanga Nigeria boyo ko ndeni Gabon boyo ko ndeni Mali boyo ko ndeni fallait pour pas na succès les époques na yebama tant ils avaient époque à ouera parce que nous avaient qu'à ouera les rois de la forêt kanyi aux entiers le roi ouera bimi fallait battu nyonso ba kinde ko ba kinde ni ba ki ko yoka ngo ozo mpanenga mais ce que ça époque oyo ya fali lelo so fala bimi c'est loko mutu nyonso ala besoin ko yoka ayoka to beta banzembo zebele ba album ya ba mise congolais mon côté yebango mise congolais monté wa sala album l'équipe tout l'album a fallu ça ba album a fallu ça le rôle bible o nzamba zo bimisa ngo na 2075 wayo ndem tozolo ba poza wario pa ya ba de komsube bazomona ba album na bango ne l'équipe ya ba album a fallu ça le rôle bible o nzamba linga abimisa na 2076 o mukile kufa ne ba album a fallu ça balmo ma fallait za bongo parce que mutu lelo fali pour pas lelo to ko mona ka base
moto akola mokani na ntongo na pas sala analyse ndenge ozosumba sala analyse ndenge ozalaka lesbienne sala analyse ndenge ozalaka pede sala analyse ndenge otekaka basi sala analyse ndenge okende osenga masanga na baboite sala analyse ndenge bino munoko ezalaka solo mapeke eza solo baanalyse wana basala yango te baanalyse na bango baya kosalelaka Fally de King Fally Ipupa oyo aza remplace ya Jésus yango ozomonaki na nga nasengi napesi gouvernement congolais 2 jours napesi gouvernement congolais 2 jours babomisa makambo ezolenga na Kinshasa donc mpona yo na bibo tika napesa message s'il te plaît gouvernement congolais 2 jours na parti politique alimité IDPS napesi bango 48 heures na gouvernement congolais na parti IDPS na ba papa tozonga na sima tobeta na masola formule 7 wana tobeta wana na suka mpona yo siko formule 7 eleki légende ya Koffi Olomide formule 7 eleki balle des matchs formule 7 et l'équipe dynastie à faire au karaté zoya. Autant comme l'émotion est falit. Na bandi na Koffi légende na bif pona yo. Formule 7 et l'équipe légende à Koffi Olomide. Formule 7 et l'équipe balle des matchs. Formule 7 et l'équipe nani album à faire dynastie zoya. Formule 7 et l'équipe album à héritier peu zoya karaté. Bibi, bibi, bibi star, bibi, bibi poussa pemeni na yo kelengi. Oh, banze momo eza na album bana. Yo mosozo kanze bo senti. Omoni, obi sermo bana mikila isinga na yo album abi na sala 10 ans sans mobile. Mais na yo kasuna yo banze mafali na yo senti maboma mabele zo télé. Ah bon? Ndiki azo senti pena ke kibo moi saison. Les Fally longo na lesbienne akotanga komoni na pese mbotanga na Paris alaza na 10 ans sans mobile comment les lesbiennes même Fally azongisi mwasi azandi bina ke kibo moi c'est ça la mobile telemi mais babi générique a formé c'est on dirait simbi dango te bizorbi a faire non limité mais au sont tout déjà vibration Fally meladiamba te ya te mise na meladiamba faire gola meladiamba yo komotanga bakoma batu bwene ko bifanga na tuna makambu ya bizorbi a faire gola yo ba moko Fally meladiamba te c'est faire gola meladiamba na zoloba na patron na oloba na patron na biso na roi na biso Fally Ipupa amelaka diamba te wakoti na ndako banda 7 15 diamba na suka yango abengi bato boleka TV alibo kofinga bato te Fally Ipupa amelaka whisky te ou on met la whisky pour t'avoir buzoba asala on t'a mis la rachi na mai général d'état major to mona bino Fally Ipupa abeta ki so qui aura exemple so qui album na bango eleki na no succès ya dendote na ya posote bat baliak ndeni ni okokomisa ngo leka succès formé c'est ndeni ko comparer on ndemo na formé c'est parce que album na ba bimisi et le canon succès ya dendo na poso parce que succès dendo ça na Congo mobimba na poso na nukutu l'album na boye l'équipe succès yo ni mocha wana dimension formule c'est les albums le plus cher du monde les albums le plus écouté na monde vous comprenez na ba star ya monde na ba star na ba film ba benga Fally complexité au même na place wana on explique bien pour naia ba benga Fally complexé aluka photo alingi ba français mais to lali to la mugi to mona musicien mo boy bou asala album en français agino sala clip na mai mo na yebite agino sala clip na mai océan na ba français mo ba yembaki ba sirène ya bima na mai ya landa na ba no sala ba clip a landa na musicien landa na fiango papa na mai ya sirène tomboka mais bino finga Fally complexé à Lyon ka ba français mais bino boye suna ba français yango ba français on peut quand même no kilo bon comme bon koka ko prononcer ba monter hein masola ya formé c'est au on a entre parenthèses tozonga on vraiment na suka to mona Fally Ipupa kobeta Stade des Martyrs à ce qui plaît à craquer après héritier pe qui kobeta mais siko boy et comme tour ya faire rigola et pas il faut à relever défi à cause se produire le 24 juin na Stade des Martyrs habillé concert na Stade des Martyrs et années musique à ko yemba nde à kobeta les réaction en et bon biso to beta ni to beta miso
Babi apparemment bino on dirait son et qui moi kokoso héritier dans concert. Avant que bolo ba ke bobeta musique on est bobeta e en Afrique. Musique on bobeta kangi ni Afrique. Bona ni 2022 bobeti ni concert ni elo bo voyager te bozana succès te. Sko bandeko ba golo babi. C'est biso ce que on a pris exemple. Mama 2022 au côté de 2023 te. Quand on a 2023, on va bouger petit na ba fabrication. Donc quand on parce que tout ça comparaison. Pour ba golo ba bi concert ya faire école ya martyr et ko le ka fali poupa. Abiso ya fali poupa ba kufa ye ba tunde ba ko se. Yo ka cité, biso to beta concert na 2022. Mama 2022 to kanga yango entre parenthèses ici là. Ba bet so to beta 2023 ne ba comparer biso na bango. Siko bango ba beta concert na masana nga fabrication pour beta na vena biso Félix Oziko beta baswa mbami swani la wana po biso to mamba 2022 makambo biso to sali na stade so faire sali yango mama nanga na mieli poisson na kufi na bi makambo o fali asala ki na stade banda 8h ti 10h plein embouteillage Congo mobimba stade plein pourquoi plein so faire sali yango na mi bobi na kufi Dani Chimanga oyoke général d'état-major abi plein oyo fallait à ça qui n'a stade de martyr comme à 8h 17h hein 8h 14h 14h c'est faire à sali yango mais la poisson à Koufi Dani Chimanga j'espère oyo qui Olivier Loango pe azana pe ayo eloko tala eloko eboma ba mise po ba mikana na ba bazana na bango na ba journaliste bango neti pecho nani et Tantine Boga de la Prince na Tantine Gouveo ba suwa na bibale na ba le TV quoi. Ah, Fali pour pas di cap la merveille maladie un peu de fantastique hermosissimo les trois pharaons aigle marabia le king le remplaçant de Jésus de Michael Jackson number 1 mutaliga bango tout réaction na yo na ndenge ndaku ya Fali Poupa ezaki saccagé na ba militant inconnu en tant que warrior réaction non ezali folo bezali ba combattant ya IDPS. Il y a parti politique. Aux assure et posant ma preuve. Yokanga. Oh. Na Congolais nga la ubanga na mbogo. Ngabe na ubanga na mbogo. Na Congolais nga. Na Congo na ubanga na mbogo. Na ubanga mututa. Nga na voter président Fachi Beto. Puis na voter na ubanga mututa. Ils ba combattre IDPS. Ba sala ngopo. Ba combattre IDPS. IDPS wana ezali parti politique. Il y a président de la République ou abimela. Président de la République Azaya Moututi, Azaya RDC Mobimba. Bango ba komisango ya bango, a président de la République Azande ya bango te. Lelo IDPS on ezaba, IDPS o batu ba bunda ba papa so ba bunda bazala soute, IDPS ba kuluna, ba criminel. Ba bimisi so diza ba combattant so ba combattant o ba comment batulura ba kuluna bongo bokoti ba pe ba combattant bo pe ba carte ba zora ba 600 000 francs congolais ba 500 000 francs ba 400 000 francs congolais ya musala ni o bango ba sala na vie. C'est pourquoi ba saccager na ndako et belé ya fonctionnaire bazana ba 600 000 ba lukango. Mais président tali na mutema malamu na ko aider ba jeune na vision za na ngote ba jeune ba buni pona mboka bazwa la mais ezana ba jeune oyo bazo finisa kombo ya président de la République ezana ba jeune oyo ba yependa ke ko détruire comme président de la République ba combattant Fali Poupa ko sambrier moi makambo ba ki komila ba ya le pang c'est presque fallait répéter awa première partie na le pang oyo ya deuxième pang na ye oyo ba locataire presque fallait avant la résidence à Fali Zawanaki résidence à Fali Zawanaki parce qu'il fallait arrêter taka ils ont une place à locataire bango ba kena lupango ba teka ba bombe ba sala désordre na bango maître 7 bola maître 7 ayaki ayikene ko pexara bango par rapport ebika kune ya quartier ba patron tout ça makelele tout ça calmement bango ba mona ki on mabe ba ye ba biki ba robuma maître ya Fali wa kinga ba palais ya Fali ba robuma yi ba robuma ya après ba tindi bango ba lobi bien ba tindi ba batuma banda wa Fali ngana moni kezali batu batini bango eza ba vie oyo baza na musique congolais o ba chaki ba combattant na mbongo baya ko
koya kozikisa ndako ya Fally po Fally aleki bango na bandako ebele po Fally aza millionnaire po Fally aza star po Fally aleki bango na mambutu bave wana moko avana na Belleville moko avana na Montfleury na mve moko avana na Bova nde ba corrompre ba kombata IDPS tema ba kombata IDPS bakota na kikulu ne kota na kati ba kwenana na criminel comment batoka ba kombata batambola na manga na tout na gouvernement congolais ba kombata batambola na ma machette habite de quoi batambola na pourquoi mais bandeko msu babi Fally aza souci ya mboka te comment se fait-il Fally akoki kokuta na Macron aussi longtemps que biso surtout ebi que Macron na Paul Kagame bazaka en commun accord nani Macron ayebi bien Macron yende azo faciliter nini guerre eza na est na biso nde bandeko msu ba congolais azo kufa yango esala ke ba militant na koni basilika basaka jenda kwa Fally mama ba mise ya président na biso ex président biso Kabila datangelo bango Kofi Olomide Weranson Jibe Mpiana balia monga fa ya Kabila na mboko balia yango Olivier na kanga bango totuni ona na kanga bango totuna to sola ninga normal bayema kiti oyo eza ina ya Kabila mutayema ngo veram ba fintoni bayemba ba Jibe balia bambongo nani yo atelemela bango nani yo monaka banda mambo ebanda Fally ayembela député bayembela président de la République non mais Fally aza congolais avotera pe neti nga na loba yiki to na président de la République Fachi Beto o nga na voter bato mise belé o balia mbongo wana ba mise belé ba boma mboka na biso ba traya mboka na biso bazalaka na ex président so 18 ans nana kanga bango mama pangu na bango ezati bata IDPS ba ki kutumba na mapangu na bango DG a régie des eaux azo yiba mbongo chaque jour ma ezo bima na Kinshasa te alala ka wana mapangu ne batumite poani DG at SNEL azo yiba mbongo courant na Kinshasa eza ya malonga te bakangi ete pourquoi batuminda kunete ponani. Donc selon yo bato ya IDPS ne ba Fally Ipupa aza député aza ministre aza sénateur te Fally Ipupa aza musicien congolais pe ya monde Fally Ipupa bazo invitera ye pour na musique pour na si soki Fally azali na succès te nga ba inviter Fally et là que ça la vie on a mutema passe parce que ba na succès te ba yebani te bana succès te moyen ba président ya monde ya football invité bango ezate ba invité Fally na bit loko parce que président France azali mutu oyo aza président ya mboka biso ana Congo to ana président na biso oyo mutu tu ayebi aza na vision ya kubomisa mboka aza na vision osala mambebele o ngana bigi ba biso to voter pe ngana voter lisusu ozompa muna mutu aza na choix na ye Fally Ipupa osa musala o epesaka ye mbongo yo mona déjà Fally gouvernement congolais epesa ta Fally $1 million. Au mona da gouvernement congolais na ba œuvre Fally azosala ya minene bakabela ta Fally mbongo Fally za mutu bakosele monument Fally Ipupa na mini aza musicien OK nenga za na patron nga Fally Ipupa musicien OK basalele bina monument moko boye batongi basomi na lupango mo base bina place pour la bayo kaka Fally na Fally. Donc selon yo bato ba sakaje nda kwa Fally Ipupa ezali ba militant UDPS et puis eza Kofi JB Ferré bangonde batindi ba militant ba sakaje. Non bon vivie moko et avie musoza na mo. Mais na mo fleury ba bazare belé. Azakana bovan. Ba na mo fleury ba fait bazé belé. So la bi fait mo na yolo ba tu bazé belé. Yolo ba ba rosa la peta ba 2 millions. Bovo ba rosa ta ba 1 million. Na ten koma mutu te ana TV yoni mutu zotanga bakoma ba ngana ten koma mutu te ngana lobi kaka. Pe yango na to lansaki message to lobaki boye. To sengi na gouvernement zo la biso solution. Fally Ipupa baza millionnaire akobongisa banda kwa na 2 jours. Mais biso ba warrior to boyi to zo pesi siko to yeko loba na TV boye na télévision to pesi gouvernement 2 jours. Isolé la biso solution. Bon ce gouvernement juste solution. Sera juste solution te to komi na guerre Irak. To kutana muta IDPS to tumbi. Biso Fally Ipupa yeba ngona Congo 600% toza 95% ya ba warrior. Biso to ba Congo yo kasi ba so ba sima machette milangi.
Rasi bato biso tokobanga bango. Tokobanga mutu te. Topé toyebisi ba combattant wana. Ba préparer bitumba. Ba somba ba machette ni ba somba. Parce que ba député ba sombela ba machette, ba ministre ba sombela ba machette. Eza mboka nini? Toi na mboka nini na kata mboko? Mboka nini? Ba biso to bunda pour na mboko, nga na bunda pour na président en Fadji Beton. Mais yo mona nga na balabala pour que les kara 10e mairie, 7e, 8e, 9e, 12e, 18e. Ce qui à partir de 18h, ce qui yo mona mo so lika, so mona mbala olika. Quand ba combattant na ba botolo ba téléphone, ba botolo ba perruque, ba botolo ba chaînette, na ba basi na bango ba fazer. Ngana ebiki ba combattant ba batamayeli o ba bunila mboka. Ba combattant ba batamayeli o ba bunila mboka. IDPS ya batamayeli. Mais comment vous pouvez vous filtrer, vous miibi, vous criminel, vous kuluna, vous avez kuluna, vous écrivez, vous faites vous comment vous foutez, vous la place vous foutez, vous fonctionnaire, vous la place président a besoin, vous bon mboka, allez mbongo zo bimé vous foutez, soit disant vous zeng mrobo, vous aurez mbogo. Vous tumanda rafali, vous tumango, tumi yango, vous gagnez ni nanda, vous tumi yango, vous gagnez le rota. Fallait azara fali popa. Nyonso bazo sala ana pour succès fallait quitter mais quitter. Succès fallait ti 2065. Succès a fallu. Ti 2065. Bon c'est succès en commis 2065. Na lobi eko yo mto koma yo est-ce que mutakela fallait dans Nzambe. Après c'était remplaçant de lui-même. Jésus. On comprend. Les gens ba jalouka ya ba véo ba véo ba na parti te ba na succès te ba yibambo ba sala raté ba album ebeta raté. Babuzoba ya basi na bango bapesa na babizu bato balobela yango te babuzoba nde bakabwana na basi na bango yo zotanga bakoma bato boye nga na tangi koma mutu te na oyo komona choqué c'est que ça y est babuzoba ya babasi na bango bazosala ba internet mutalo barazate babuzoba na bango basala na babasi na bango ba deuxième femme na babasi na bango ya baliboso mutalo barazate. Boni kama mbafali bo yo kota nga tanga akoma mutu te pena bana ko tanga akoma mutu pona pesa mutu na 6 yana komo moko nga na tanga ezaka ya fali soki na otanga bakoma ba mise mususu ba mise oyo basala un peu musique bien oki ba représenter peu mboka ya Congo bazali mais abango baza mais numéro 1 na bango number 1 na bango international bango ezaka fali ba biso oyo toyebana tosala makambo pona aigle fali popa ozo mpana ils ont raté. Tous défendre les fali te pour warrior balingara fali mabe balo baraté non surtout mabe za tuluba o comme ya rotuma banda kwa bato boki otumba to sali 18 ans na souffrance ça to sali 18 ans na souffrance ça vous comprenez to sali 18 ans na souffrance non to sali 18 ans na souffrance vous comprenez mais ba mise mususu ba boma mboka na biso bazali bata IDPS na ba mission na ba bazana o ba liambonga 18 ans ba ki otuma banda kuna bango fallait liambonga député ni fallait yemela député o ba yemela nani ayemela mututé fallait sola bien lelo soki président de la République Fachi Beto abengi akokenita ke congolais eta ke président Fachi Beto za président na biso président Fachi za président IDPS té o bango batana mutu na bango IDPS finde Fachi za président na bango moko té président Fachi za ya biso tout parce que biso tout au travailler biso tout refuté mais IDPS ba yebaki na ba criminel na bango na ba combattant na bango miyibi o bazo yibaka na banjili na balimete na babanda na mama campagne na bakuna likolo kosala ba crime ba yebaki guerre ebani tu peux bon 48 heures guerre ebandi wana selon you très chers internautes comme vraiment que na suka ya émission na biso bo comprendre les émissions na biso autant couleur to sala ngo na plateau na biso MJ télévision to sala ngo libande na avenika na yolo awa bo comprendre ba les nyonso les années bat bazo le kaleka bande comme ça ba comprendre te a mona ne caméra za liboso na a mona bo sa émission mais a yaka aleki nanko ndi comme ça pas ya na moto ne aleki nanko de bo comprendre ki ça vraiment de yango yo en général d'état-major to komi na suka mot de la fin na yo par rapport à émission na biso pe ba dédicace ta ba nyonso ba dingaka yo. Ah, pesi na rara mbote na le futur ministre ya Oulu Moucheni le véritable code mondial na pesi mbote et na pesi maître Kazi merci papa na musala malam oyo azosala pona biso et na pesi mes condoléances na ba artiste nyonso comédien oyo bauti ko perdre ndeko na bango bazaka makasi et na pesi moti da
Mes condoléances na boss bienvenue et mukolo ya befomi toi perdre et moko ya famille na ye eza mambo ya na yebi ba DJ Abou ba DJ Voté ba DJ Mboma toza wana to kabulama avec honorable Fédé ya bana nyonso ya funa honorable moi sur la bien et ya social avec mututu et ve oyo lobai na ngana yoki na obandela osala ngo lisute honorable on a bengi Lemba ve na ngai na peso mbote Fédé lokwa lokumba ba mongo nyonso mutakota biso na rata Afrique na peso mbote Guy Basket mokonza des continents et na pesi ba mbote trop na ye et ba mbote trop ba batutu balingaka la main d'or général état-major ba wario no sobo s'abonner boye émission nazana parce que ngandi na bunda bitumba pour banga mukite po to ba congolais oyo oye nango soki guerre bani to bikeki to kinango ka bongo parce que biso pe to telemi to rotika te po to batwala ba jaloux moi trop la ligne bino mingi na pesi maman sa to balinganga ba mbote ya trop. Le numéro de contact est plus 243 9 76 46 31 77 plus 243 9 76 46 31 77 na pesi Betty Amisi maman Mokonzi na pesi mbote na pesi mbote bisika ozali batutu balingaka la main d'or pe alinga kabino bien mon colonel Patrick Kyungu mon colonel Patrick Kyungu ya numéro 1 ya PCR ali ba chauffeur nyonso respecté bena et nzela respecté ko kumba eza bongo na moni bongo mon colonel na moni bongo papa abiso Kiki ça t'a provoque. Merci beaucoup général d'état-major pour l'élo vraiment très chers internautes Tosuki Anapesi merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamoti ma papa Micha merci na ba mama tout association ba mama Bosembo na association ya ba mama d'avenir merci Ebele babi rendez-vous zaka moko le 10 mars na France ekoyinda donc association ba mama Bosembo na association ba mama d'avenir ba kosangana vraiment pona ko sepelisa mama nyonso pe papa nyonso akozala na merci na Olivier Loango o azaki sima caméra merci na Dani Chimanga pona infographie merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bati merci na bino nyonso o bolingaka chaîne MJ télévision yo no s'abonner te moment yango ya ko s'abonner yo na lo aimer ba vidéo na biso te aimer pe partager yango et ko sala vrai bien pona Tosuki angala bino tokute mikolo ezali koya pona nouveau numéro ya émission na biso haute en couleur MJ télévision bonzambe toujours bye bye MJ TV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment beau s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJ TV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non qu'on voit tanta sur la bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous